Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya mukolo mwalelo lundi 7 juin 2021 bandeko nanga lobi to solola quitté. On a estimé que il fallait quand même se reposer un tout petit peu. Les lotozongela musala ya ko solola biso na bino. Tokobeta masolo bandeko nanga ya quelques points importants. Tokobeta masolo ya descente ya premier ministre na Goma na ba membre ya gouvernement Samalukonde au chevet ya ba victime ya catastrophe naturelle. Nous sommes la Goma. Tokobeta lisolo ya cadastre minier kuna madame la ministre ya mine aza vraiment un problème et na habité ceux qui azo comprendre yango to azo comprendre yango te. Masolona député mécontentement, il y a bandeko ya Lamuka qui se sont exprimés et tour à tour Lamuka va s'exprimer baza contre réforme oyo touti ko sala ya Seni. Prince Peng a parlé, Blanchard Mungomba a parlé, qu'est-ce qui se passe, quelle est notre lecture quant à ces bandeko nangai. Toko ramasser et loko wana mais ça, les questions d'actualité tokozongela na lingi na kota mwa muke na dossier na lingi kokota te débat sur la nationalité oyo ebimi eyeko na moni ezokende mabe nous on a préféré nous taire parce que nous avons estimé que moko il faut kobeta karar na ba makambo mususu et surtout avec votre conseil qui nous a demandé d'observer de loin lelo ekomi ba kombo ya Kasavubo ekotaka. Ça risque de capoter, je voulais dire. Et ce n'est pas bon. Mais avant cela, Bande Konanga, Mikolo Nyonso, avant que tu abordes, ça sera la deuxième partie, Makamuna Ebisibino. Mais Mikolo Nyonso Oyoy, Tozo Salaka débat. Je vous ai dit que j'ai fait une proposition de loi pour créer ordre des sages-femmes. Mais ordre des sages-femmes, depuis que tu as proposé, et c'est même confusion à mitoabat. Pour les uns, ce n'est pas important, parce que tu as un ordre des médecins, tu as un ordre infirmier. Donc, tu as un ordre. Naïbi même de Daniel Saf. Alors, il y a un ordre. Est-ce que c'est important cet ordre? Pour nani to zali ko proposer, to zali ko porter cette proposition de loi sur les sages-femmes. Pour nani to zo bunda que ordre existé. Est-ce que se passe que comme il y a parti politique, mutuna mutu ko créer wenge na ye ou bien il y a nécessité? Et là qu'on a le bakanabino et que chaque fois que vous me posez des questions, na lukaka ndenge nini ya ko répondre na ba question. Sur ce plateau, avant d'aborder ces questions politiques na uti ko yebisa bino, na ko yambela bino moko ya ba spécialiste oyo mutu ya domaine et akoka ko expliquer biso peut-être à travers cette émission tokolongola moi ngana za munganga te naza sage-femme te, naza médecin, naza infirmier te, naza pe médecin te. Alors, mais chaque fois que nous abordons des questions, ce n'est pas que tokozo kana angle ou one. Tokobenga un technicien. Je pense que toute cette semaine tokobanda to bengi moko, to bengi mibale, ainsi de suite. Tokoka comprendre s'il y a opportunité ou pas avant que tokene na grand débat au boyokaki que toko débattre sur la question de l'ordre des sages-femmes. Bonjour, Président. Bonjour, honorable. Nalingi Yomoko se présenter pour Nabatuba Kokakoyeba. Yozanani qui président na Bengio parce que Tozana Mboka yaba preso. Eza mutuna mutu preso. Qui président ngo, eza qui président ya Fachi, qui président ya parti politique, qui président le président va combien? Preso. Bon, Nalingo va se présenter avant que tu abordes des questions en profondeur. Ok, merci beaucoup, honorable. Nabengami Ambro Kakabea.
naza bien sûr président mais na nyonso otangi te ki président na ngai ezali oyo nazali kotalisa to na moto ya lingomba oyo ya baminganga oyo baza lokola baminganga nyonso te baminganga oyo batali bokolongono bwanzoto bwa mwasi na oyo etali kobota na ye makoki na ye nyonso mpona kobota na ye makoki na ye oyo azali na yango mpona kozala na nzoto malamu na nzela ya kobota. Alors baminganga wana bazali na lingomba na bango oyo tozobenga association professionnelle nde esali ke bapesinga mwa confiance mpona nazala na moto ya association oyo mpona kokamba yango. Voilà. Ambroka Kabeya a Outiko se présenter. Je vais y aller avec des questions. Na proposition de loi OU, ngai nazo travailler na bino parce que bino nde bakolo domaine. Et mi colonio ceux qui les a décidé comme maillot, c'est parce que les gens pensent que toujours ça la marche de santé, il n'y a rien, il n'y a pas péril en demeure, c'est juste et le kozanga musala kosala que nous avons porté cette loi sur l'ordre des sages-femmes. Est-ce que c'est important? Il y a créer ordre des sages-femmes. Nalingi au kanga bien parce que j'aimerais que vous puissiez répondre à la question de nazo tunela yango. Est-ce qu'il y a un danger qui nous pousse aujourd'hui de porter cette loi-là? Merci beaucoup honorable. Danger ezali ya munene. Et oyo komi lokola fléau na mboka oyo komi lokola tragédie. Oyo za inacceptable na 21e siècle. Danger ezali nini? Nalobi ba sage femme bazali kokamba, bazali kosunga ba mama, ba jeune fille bilenge nanzela ya mabota, nanzela ya kozwa zemi, nanzela ya kogumba mokumba oyo ya zemi, bango nde bazali kosunga bango. Nzela oyo ya kogumba zemi, ya kobota, ezali nzela oyo ezali na makama ebele, ezali na ba risque ebele. Yango ezali kosala ete na ba statistique basali na mboka oyo nangonga nyonso oyo ezoleka basi misato bazali kokufa. Misato par heure, donc 3 femmes par heure décèdent. Bazali kokufa te po abeli hypertension na 3 autres zoloba to basali AVC. Parce que abeli Covid te. Kokufa kaka po azui zemi wana epesi mwa mindondo et c'est compliqué akufi. Akufi po akendeki po abota, kobota ngo kei mwa mabe akufi. Kokufa po asi abotaki kasi na tango oyo elandi kobota oyo esali ete bokono moko to lekama moko elie akufi. Donc 3 femmes tozoloba bazali kokufa bobele na nzela ya kogumba zemi to kobota. Alors c'est un danger honorable soki otali ata Covid na mboka na biso etikali kobomate par heure 3 personnes. Ouais. Ata choléra etikali kobomate par heure 3 personnes. Ata malaria etikali kobomate par heure 3 personnes. Mais honorable tala kaka ata insécurité. Ata insécurité etikali koboma bongo te. Alors mais tala tozali komisa mingi ba mesure gouvernement azali kozwa pona ko batela biso na Covid. Mais tala kaka fléau o tozali nango tala ndenge nini mokili eza kotelema pona ko combattre Covid. Tala kaka mokili eza kotelema pour combattre l'insécurité, tout ça. Mais tala likambo tozoloba oya basi peut-être ebele lelo bazo kamwa. Mais 3 heures tala kaka soki tobandi tongo 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures tito koma donc ndenge 23 tozana plateau boye soki tosali 1 heure donc izana basi misato bazo kufa. Ouais. Quelque part batie na mort mususu akufeli na communauté, mususu akufeli na hôpital, mususu akufeli na nzela, donc les statistiques ezali na ministère de la santé toyebi yango. Mais tala que basi o bazo kufa dans le silence. Eza lokola bazo kaka bango monoko balobi bino boza importante te, bino boza bato te, bino boza ba congolaise te, bino boza na droit ya ko vivre te, bino lisumo bino bosali ezali po bokumbizemi pe bolingi bobota. Mais tala ezali soni makasi honorable komona mwasi azokufa po alingi apesa bomoi, mwasi azali kokufa po agumbizemi pe mwana azali kokufa po eza kaka po na basi te bana pe mike au moins
na minute nyonso là c'est dans le cadre dans le monde, chaque minute qui passe un enfant décède na kobotama na ye. Mais na RDC par heure mwana moko azokufa par heure mwana moko azokufa po azobotama. Alors ezo sala ki mwana moko azokufa mais ba mama misato bazokufa par heure. Alors ozomona que ça vraiment très dangereux. Ezo sala que pour nous protéger et d'abord dans le silence pour nous protéger ba mama o bazobota na maboko ya bato esengeli ke musala oyo ya baminganga oyo bazali kosunga ba mama na tango ya zemi na tango kobota na sema kobota na tango azali kolinga azo azemi ya balaka tete tout ça esengeli musala wana ezala réglementé esengeli mibeko moko boye ezala po mibeko yango nde ekosala ke nani azali munganga oyo akoki kosala musala oyo nani azali yango te yango nde ekolakisa sage femme aza nani qui n'est pas sage femme yango nde ekolakisa mwasi soki aye kobota il faut bayamba ye ndenge nini sage femme musala na ye ekobanda wapi ezosuka wapi na tango amoni likama eye oyo eleki mayele na ye akosala nini. Alors mobeko wana eloko ya liboso ezali ko protéger sage femme te mais mobeko ezali ko protéger des populations ezali ko protéger des basi o bazokufa 3 femmes par heure. Honorable ezali likambo moko ya soni na mawa po soki to telemi to lobi likambo o ba chiffre o na mokili mobimba bakoloba soki ya solo bato bazali na mboka ya Congo to bazate poko kufa ya boye jamais. Sur nos exemples il y a mboka moko to ce kaka Japon bazali na to ya un décès pour 100 000 naissances vivantes. Le soto c'est ba calcul na bango donc eko sala ke eko leka une année eko leka 6 mois sans que moi chata moko te akufa 6 mois une année leki sans que moi chata moko te akufa. Mais dans notre pays c'est 3 femmes par heure. Yango dezo sala ke mobeko oyo ezali très important ezali indispensable soki lelo ndenge gouvernement telemi ndenge biso nyonso to telemi pour to combattre Covid-19 to combattre choléra to combattre malaria to telema pe pour to combattre liwa oyo ya basi bazali kokufa po ete bazali kopesa bomoi. C'est vraiment inadmissible au XXIe siècle. Voilà. Question claire. Est-ce que ba statistique parce que makambo wana eza makambo ngai na komi nazolo belango na loi. Est-ce que statistique oyo lobi ya basi misato bazokufa pendant que tozolo bakaka parité ce qu'on a évité ce qui parité ngo to kolukela banani tant que bato ngo to kolukela parité bazokufa et personne n'en parle. Biso to meki quand même que to porter loi oyo parce que il y a quelque chose qui s'est fait là-bas. Est-ce que statistique oyo il y a 3 femmes par heure est vérifiable? Si oui, où est-ce qu'on peut vérifier pour na batu bandima parce que batu bazomona neti tozali ko inventer makambo. OK, eza ba statistique de portée nationale. Na mboko tozali na ministère ozali kotala bokolongo na nzoto, hygiène na kozwa mokano to mibeko to mosala ya kopekisa bokono ezali ko ya donc ministère de la santé, de l'hygiène et de la prévention. Alors ezali statistique ozota na kati ya ministère oyo soki muto ani ko vérifier yango kota na page na site web ya ministère ya santé kota na site web ya programme national de santé de la reproduction kota na site web ya société congolaise de la pratique sage-femme kota na site donc alors soki okoti obeti RDC auto na internet parce que ba donné on est même sur le plan mondial les okende parce que soki RDC azali kotia ba élément wana ezali po ezala la portée ya bato balingi kotanga yango. Alors soki okoti na ba parti na lobi oyo site web ya ministère ya santé publique site web ya programme national de santé de reproduction alors okokuta ba station ezali bien vérifiable et puis ebani bongo soki okei na ba hôpitaux otuni kaka na sanza oyo basi bakufi boni okomona ke bakopesa ba statistique ope ebele en dehors ya ministère po eza munene bato bakende kaka na bureau central na chaque province toza na ba bureau centraux ya zone de santé lokola na Kinshasa na biso soki bokei na ba bureau wana botuni statistique bakopesa bino donc et puis
tozali komi tuna wana eza moyenne qu'on a calculé. Mais il y a des heures qui les femmes peuvent mourir jusqu'à 5, jusqu'à 6. Alors, les 3 là au Tozoloba, c'est juste une moyenne calculée pour essayer un peu d'uniformiser ou de randomiser un peu, donner one. Mais il y a les heures où c'est 5, c'est 6 femmes, c'est 7 femmes qui décèdent par heure. Donc, ils sont vérifiables, honorables. Ok. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui? Bon, d'abord, avant que nous ayons une question, nous avons une question. Musala ya sage-femme. Et bandaka isikanini et sukaka isikanini parce que il faut toyeba ordre ngo tozoluka to créer champ nango iza wapi musala sage femme et bandaka wapi et sukaka wapi. Merci beaucoup honorable. Ndenge na lobaki ngona e bandeli sage femme aza formé spécialement donc azo ça la profession médicale à compétences limitées, à compétences définies. Donc musala na ye ya sage femme etali kaka o etali bokolongono ya kogumba zemi kobota pe kozala na nzoto malamu to makasi na sima kobota ti na tango ya koya kozwa zemi mususu. Donc le champ de la pratique sage femme ezali ko se limiter na santé sexuelle et reproductive de la femme, de la fille na kobotama ya mwana muke to bébé o ya zobotama. Donc champ na ye d'abord munene ya travail yango wana. Et puis et loko il faut na la qui s'appelle polele na bokolongono wana ya kozwazemi to kozwa yango te po honorable mwasi azali na makokito ezali droit ya mwasi ya koloba ete na ndimi kozwazemi to kozwazemi te nzoka mwasi aza na droit ya kovivre. Donc sage femme muto akoede ye soki alingi amena amema bomoi na ye to a vivre pleinement vie na ye sexuelle. Sage femme muto akosunga ye à vivre vie na ye sexuelle sans être azwazemi. Tozo bengango planification familiale. Familiale, oui. Donc oyo asepeli kozwazemi na tango ya asepeli sage femme muto akosunga ye ndenge nini akoki kozwazemi yango na tango ete nzoto etikala na nzoto na makasi nyonso. Sage femme muto akosunga ye. Oyo asi azwi zemi sage femme muto akosunga ete zemi wana pendant les 9 mois etambola malamu poete malaria ya kozala na zemi ya kozala na zemi yango. Donc sage femme muto akosunga ye mois ya liboso deuxième mois troisième mois ti akokoma na tango akobota soki akomi na pasi akobota sage femme muto akosunga ye pe ndenge nini pasi yango ekokende ti na tango mwana akobima na tango mwana oyo azobima maboko ya liboso oyo ya mbaka maboko ya liboso oyo eyambi biso nyonso oyo lelo tozali baprésident tozali bahonorable député tozali baministre tozali banani maboko oyo eyambaki biso na tango ya liboso toyaki na mokili oyo ezali maboko ya sage femme nde sage femme akobongisa mwana akobatela ye malamu mpo abotama malamu akoka kokufa te azwa mpe bokono te epuis mama oyo aboti azala na nzoto kolongono azwa likama te mpo aya kokufa na nsima na yango akomi na mokuma ya bato mibale ya mwana oyo abotami na mama oyo aboti nde akokamba bango ndenge nini mwana akomela ndenge nini mwana akokola ndenge nini mama mpe akozala na nzoto malamu mpo alonga hôpital azonga na ndako na ye puis na ntango akozonga na ndako na ye sage femme kaka moto akosunga ye ndenge nini akokolisa mwana ndenge nini mpe akosala ye te atikala ata mbula mibale oyo akoki kozwa lisusu zemi te na sens ke espace intergénétique ezala bien protégé pour mwasi azala na nzoto malamu. Donc ozomona ke mosala ya sage femme ezotourne autour ya bomoi yo ya bomwasi parce que ezali différence entre bomoi ya mwasi na bomoi ya bomwasi. Bomwasi etali maternité donc ezali ko englober des places sage femme azali et puis soki esali ete zemi yango ezwi likama ezwi maladi moko ebakisami likolo ya zemi to mwasi yango abeli eloko mosusu etali zemi te ezali lisusu na champ ya pratique sage femme te ou bien zemi yango bokono moko boyeye wana nde sage femme akorefere mwasi epai ya médecin to epai ya spécialiste mosusu oyo etali likambo oyo eye lokola likama likolo ya zemi. Mais tant que zemi wana ezali koévoluer normalement pasi ya kobota ezali koévoluer normalement kobota mpe ezali kokende normalement mpe nsima ya kobota wana ezali mosala exclusivement ya sage femme yango nde elakisi mosala ya sage femme eske ezobanda mpe eske ezosukela. Mais
Mwana mboka ambroka kabe. Je pense que kuna bandi kokende ozo semer confusion parce que makambo lobi eza na compétence ya sage-femme te. Consultation tango to mona ka mama lobi a kilo ake consultation eza pona kutana na médecin. Médecin de muto akoyeba que mwana za na position ndenge nini akorecommander batala mwana za mwasi to mobile parce que liboso neti babiso ba série babota biso donc baboti na biso bamona pasi parce que okosomba bilamba ya ndenge nini noyebite ozobota mwana mwasi to mwana mobile. Alors ozomona te que quelque part là et en plus ceux qui mwasi aboti juste après balongoli mwana place wana batingie pa ba infirmier oyo basokipaka na makambo ya bana oyo est-ce que ça confusion te ozali ko salema parce que nengo lobeli eza tantôt ozozwa place ya médecin tantôt ozozwa place ya infirmier. Bon, ce n'est pas une confusion de ozali ko s'aimer. Vraiment honorable, il n'y a aucune confusion. D'ailleurs nazolo ba awa ba médecin bazali ko landangai, ba infirmier pe bazali ko landangai, bango bazali ko comprendre déjà que effectivement musala on ndenge na uti ko loba yango awa ezali musala ya bango te. Mais sage-femme akoye kolinga ete ezala infirmier ezala médecin asunga ye na musala na ye. Honorable nalinga toujours koloba eloko moko parce que oyo lobi ezali normal nde tozo vivre yango eza na basi bakendaka kilo akotani na médecin akotani na infirmier akotani na eza normal parce que réalité tozali ko vivre na mboka na biso. Mais tikana biso boyo tozo ken exemple moko muke rapidement na nature. Honorable omoni banyama oyo bavivaka na mai baza ndenge bele. Toza na banyoka oyo bavivaka pe na se ya mai. Toza ngando azaka na se ya mai. Ngubu azaka pe na se ya mai. Tortue azaka na se ya mai, poisson azaka na se ya mai. Mais honorable okomona pe moko ngando abimi na se ya mai akei abwaki mwa maki na ye na libanda aye kozonga na mai. Okomona ngubu abimi akei na mwa libanda na zamba, okomona nyoka pe akei mwa libanda. Mais honorable, tu as en aucun jour poisson. Oh, babengi mbisi abima na se amai pour que ndatamolo na mwa zamba. Exemple on a vu pour nini. Mai eza lokola la santé sexuelle et reproductive. Donc mai eza lokola bokolongono ya bomwasi. Ya bomwasi ya mwasi. Nangina lo babongo parce que en français c'est la maternité de la femme. Donc bomwasi o etali bomwasi ya mwasi. Ezali lokola mai. Alors mutu oyo ba formé na université. Wana na pese précision que sage-femme aza formé na donc aza cadre universitaire, aza formé na université. Mutu oyo ba formé spécialement kaka pona bokasi ya bomwasi ya mwasi azali sage-femme. Donc il ba formé na makamusu te. Tandis que médecin, infirmier baza ba oyo ba formé ande ya kopesa bango mwa notion muke ya bokasi ya bomwasi ya mwasi ba notion muke bakozwa me ba pesa bango pe ba notion mususu ebele yango moko balongwaka na o etali makambo ya basi bakei kotala basi o babeli diabète ba o babukani ba oyo bazali kobela malaria ba o bazali donc bazana ba donc sage-femme aza spécialiste donc ye classe na ye oyo atangi na université ezakaka pona mwasi. Yango nazolo balelo soki okutani na mutu pona kosukisa exemple okutani na mutu olingi osala charpente ya ndako na yo bapesi oyo bato mibale bango mibale batangi pendant 3 ans na université mais oyo alobi 3 ans na ngai natangi ndenge ya kosala charpente ndenge ya kosala carrelage ndenge ya kosala maçonnerie ndenge ya kosala ceci oyo mpe alobi ngai natangi kaka kosala charpente. Donc c'est que oyo atangi pendant 3 ans kaka charpente na oyo atangi pendant 3 ans makambo ebele. Oh, il y a 3 ans des spécialistes, il y a Moussala Oui. C'est la même chose avec la sage-femme. Donc, médecin, à couper Kosunga Mwasi. Infirmier, pas Kosunga Mwasi, mais spécialiste, oh, yo classe na ye nyonso et tangami kaka pona yango, azali sage-femme. Nde lelo pona kosuki sa. Médecin, Moussala na ye zalaga ya koyamba Mwasi, oh, ya ye kilo, parce que nyonso yo tangi awa, sage-femme ayebi yango. Atangi yango, soki mwasi aye koyeba mwana afanya na position nini mwana aza mwasi to aza mobali pour cette femme azosala pe échographie koyeba mwana aza mobali to est ce que mwana azopema malamu est ce que mwana aza na difficulté est ce que nzoto ya mwasi pe za malamu oyo etali sage femme médecin musana eza ya koyamba mwasi oyo azoya pona kosala kilo te. Mais par contre soki sage femme ayambi mwasi a découvrir que mwasi aza na bokono moko oyo ebakisami likolo ya zemi
to azana eloko moko zali ko perturber zemi zali ko cha en péril zemi na wanande sage-femme akozwa mwasi atindi epai ya médecin mais moyambi ya liboso donc professionnel de premier plan oyo azali koyamba liboso mwasi azali sage-femme azali médecin te awa nazoloba bamédecin bazokanga bayebi mpe ke tosalaka bongo epui na mboka na biso il y a une très bonne collaboration entre les médecins et les sages-femmes donc koyamba mwasi soki se mezokende malamu kobota eza malamu ezali mosala ya sage-femme point ya bato mibale te ya 3 te rien que sage-femme mais soki amoni likambo akoréféré mwasi et pas un médecin. Mais aux hommes que quelque part là, il fallait qu'il y ait une association, une société congolaise, hein, il y a une pratique à ça. Oui, alors, tout le monde parce que boni tokoya ko créer ordre. Il y a coupé ça na sage-femme pendant que na université formation wana ezate. Ezakaka bango tu boke awa na système, allez ba vandi sibino na infirmier ainsi de suite. Et lokola mutazo senga lelo que bon lokola totanga moi j'ai fait licence pour alors totanga na G1 totanga na ni tozana ba o ya ko sala administration ba musu ba sali relation internationale na relation internationale wana ba kabwana pe ba musu ba sali science pour yango moko ainsi de suite. Donc za lokola to kobanda ko imiete mais awa classe sango wana parce que eloko zo sali ça je comprends. Neti ozali ko réfléchir par correspondance, c'est-à-dire le ko les sale magana bamboka mususu sans tenir compte ya que bamboka wana basala déjà faculté mobimba, je ne sais pas option mobimba oyo etali ba sage femme. Yo zukaka yango mbala moko to sala pe awe pa na biso parce que na kendaki Canada na monaki boye na kendaki je ne sais pas na mboka nini na monaki boye. Honorable ezali bongote. Na mboka oyo tozali awa gouvernement na biso asa sali pa ya munene parce que na ba question o baso bazokofa ezalaki moi quand même questionnement mbalebele na ba spécialiste na ba expert rebele ya ministère ya santé baye komona ke na mboka na biso tozalaki na catégorie appropriée pour na makambo ya basité awa tozoloba na université na enseignement supérieur tokomi na ba faculté tokomi na ba section spéciale ozo formé ke ba sage femme donc classe wana izali na RDC izali coexister ce qui est na UPN, ok na système Kinshasa, ok na système Lubumbashi, na système Kolwezi, na système Kisangani, na ba système minene oya mboka oyo kokuta ke ezali na section mobimba, to faculté mobimba ezali ko former kaka ba sage femme. Donc azali ko tanga classe na ye na enseignement supérieur, donc aza cadre supérieur, ce qui fait que ata ba kutana na ba infirmier to ba kutana na ba médecin, mais mutu na mutu azo tanga eloko oya ye. Ezali eloko te ya koloba ke oyo musala ya OEP atangi OEP oyo atangi te donc ezali koloba ete sage femme na mboko oyo classe na ye ezali à part akende kotanga na infirmier te akende kotanga na médecin te po ya za infirmier te za médecin te donc bazotangisa ye pe na section na ye na faculté na ye na département na ye propre kaka oyo ya ba sage femme nde eloko ezali na mboko oyo lelo yango tozoloba ke ezana ba esika nini bazotanga wapi bazoformer ba sage femme. Ok, bisiki ezali ebele. Soki tozui kaka Kinshasa au tozali koloba, na système Kinshasa bazali ko former ba sage femme. Na système Croix Rouge bazali former ba sage femme. Na système Kimangista bazali former ba sage femme. Na UPN, Université Pédagogique Nationale bazali former ba sage femme. So to na ba province, système Lubumbashi, système Kisangani, système Bukavu, système Bandundville, système Kikwit, système Nyakunde à l'est, système Goma, système donc ba système nyonso wana ezali ko former ba sage femme spécialement ba sage femme. Tandis que na moi mbula o le kaki liboso babandaki ko former ba sage femme wana mais bazali na kombo ya ba to bandaki ko benga bango ba accoucheuse babandaki ko former bango esika moko na ba infirmier yango elakisaki te ke ne bandaki ko former bango esika moko wana po soko ke na bambo kebele honorable kokuta ke na ba médecin na ba infirmier na ba sage femme bazo banda classe wana ya liboso bazali ko tanga esika moko mais chaque fois bakoya bazu ba médecin bakei pona makambo na bango etali bango kaka bazu ba sage femme même awa je pense que bandaka ndengo wana bandaka pe bongo na faculté ya médecine na faculté ya médecine exactement honorable vous avez cette histoire là donc infirmier bandaka ko former ye
Nathan il y a une NASA. Babane ko formé na faculté ya médecine. Alors ezaki na département moko bazo benga département des sciences infirmières. Mais ce que tu as le diplôme ya ba infirmier wana ko ba komi bien faculté de médecine, département des sciences infirmières. Donc il était diplômé infirmier. Cela ne voulait pas dire que le ko la tang na faculté de médecine a commis médecin. Les autres départements à part. Ndenge moko pe et reconnu pona ba sage femme o babane ko benga na ileko wana na tango wana bazo benga ba accoucheuse. Babane ko former bango na section sciences infirmières. Mais bango babane ko tanga ba cours na bango à part. Nde diplôme na bango okokuta ba komi section sciences infirmières orientation accoucheuse. Donc avec accoucheuse donc ce que na dictionnaire de l'eau honorable tu vas voir que ce qui au bêti ou bien na internet au bêti mot sage femme au bêti synonyme. Synonyme, il y a ça, femmes, les accoucheuses, maïticiens. Ils sont allés même loin pour parler même des matrones. Alors, ce sont des noms synonymes. Comme accoucheuse et au télévision et au Taka na colonie belge. Alors, pendant que sous d'autres cieux, sage femmes, les Belges appelaient les accoucheuses. Donc, il a dit que même ceux qui ont mobeko mokonzi, mobeko la loi cadre, il y a santé. Je ne sais pas ce que vous avez dit ou quoi, mais c'est une loi, il y a 1952. Au commande que dans la loi, où ils ont qui kotala makambo ya bokolongo na nzoto, bato bazali kosala musala ya santé. Au commande que mobeko wana déjà ekabolaki et la kisaki déjà que accoucheuse aza infirmier te, accoucheuse aza médecin te po, ce que na mobeko wana bakoloba makambo ya ba médecin à part. Basilisi, bayoko lokolo makambo ba infirmier à part, basilisi et puis bayoko makambo ba coucheuse à part. Donc na titre 5 ya mobeko wana depuis 1952, autre que makambo ba coucheuse a traité à part. Donc talaka que ti belge ya kipe à mon avis déjà que accoucheuse aza infirmier te. Donc les lots to confondre infirmier na médecin na sage-femme te wana to confondre te. Bangono se bazali ba minganga, mais munganga tout azali na spécialité na yé. Au Italie bon moisi il y a moisi au ya tangi yango rien que ça azali sage femme donc ça domaine na sa spécialité na yé. Bon mon appellation belge c'est bien accoucheuse donc yé musala na eka place moisi azobota wana aya telemi abotisi moisi après accueilli les amaka muswana zolobate. OK accoucheuse honorable oyebi pour moisi comme yakobota wana mwana bima et bandaki wana te et bandaka nanu esengeli papa na maman baza na nzoto malamu pose mi wana eya donc il faut abanda ko ça accoucheuse il faut azo banda ko intervenir wana zemi ko ya ndenge nini zemi pe to kopekisa ngo eya te ndenge nini na tango zemi ezokola accoucheuse aza na musala ya kolandela ko batela zemi wana na tango aye ko bota accoucheuse pe azali wana donc accoucheuse la kisika ka tête que yende azawa kaka wana soki mwasi aye mais soki aye kaka pona ko bota or accoucher ou ko bota ezali suite ya processus mulai ko bota ezwaka au-delà de 12 à 18 heures te. Non, tandis que zemi ezwaka 9 mois. Tandis que fille pose zemi azalaki mineure, a commis majeure, a commis adolescente, a commis boye. Donc ce qui fait que musala na ye ezakaka na tango ya kobota te mais na tango oyo zemi ezali kobanda zemi ezali ko évoluer zemi ezali ko kende donc nyonso za musala na ye azakaka pona kobotisa te. Voilà tozo kende malembe na suka mais yebisanga inanu ba cours nini sage femme atangaka oyo infirmier atangaka te pona tobimisa bango parce que awa ben ko sambaka mikolo nyonso comme ka ba ordre baza déjà na ordre de médecin baza déjà na ordre ya infirmier ordre mususu lisu ya kamuni. Donc quels sont les cours oyo ezali ko pesa différence entre ba discipline mususu? Merci beaucoup honorable. D'abord na kolobaki mutu o lelo azali kolobaki toza déjà na ordre ya ba médecin ordre ya ba infirmier pour ordre ya ba sage femme, ça dit que déjà aza sincère parce qu'il y a yebi penza réalité entre bokeseni na ba minganga wana te. Donc il est c'est comme on dit, il est sincère dans ce qu'il dit malgré ce n'est pas correct ce qu'il dit. Alors parce que ordre ya ba médecin est aleka ka ba médecin. Médecin mon côté à côté ko sala musala sage femme. Infirmier mon côté à côté ko sala musala sage femme. Sage femme paye à côté ko sala musala médecin te. Sont des ordres
totalement différent. Et différence wana et bande de kaka nengo zoloba depuis au bazo tanga, il y a des enseignements oyo tolo bakaka enseignement o nazolo ba enseignement o bazo tanga bango nyonso. Au commande par exemple cours ya obstétrique, au moment obstétrique ezali cours o ezali bazali kotangisa bato ndenge nini zemi yaka, ndenge nini zemi kolaka, ndenge nini zemi évoluokati na kobota, ndenge nini soki malade koti fo sala nini. Au commande peut-être que infirmier peut bazo tangisa cours wana. Mais au yebi, les crédits ou les poids du cours est en mon côté. Au moment où infirmier bazo PC cours, par exemple, pendant 30 heures de temps, mais sage-femme bazo PC 90 heures de temps. Pour ne pas PC bongo, c'est parce que bayebi que oyo azali spécialiste ya cours oyo. Tandis que infirmier, to PC par rapport à munganga, il faut même sage-femme soki a bengiye, ayeba nini ya kosunga sage-femme. Ndenge biso to sala na Sciences Po, batangisa biso droit. Totanga droit na dimension mon côté na ba juriste. Ndenge totanga sociologie mon côté na dimension moko na ba sociologue. Exact. Oui, je comprends. Exactement ça. Alors, mais en dehors il y a ba cours wana bazo pesa bango ensemble. Tout comme peut comme cours mususu o ya ba infirmier ba pesa sage-femme. Par exemple lelo tozo benga cours moko tozo benga technique générale des soins. Sage-femme peut azo tanga cours wana o ba bengi sko e pa sage-femme ba bengi yango technique des soins de base. Par exemple, ndenge nini kozwa tension, ya mwasi ndenge nini kozwa température, ndenge nini kochuba tonga. Mais au commun le cours wana pas ya infirmier, cours wana za peut-être 120 heures. Mais pas ya sage-femme au cours de 30 heures. Parce que baby que o za domaine ya infirmier, sage-femme to pese ka pour ce que moi c'est à botipe, ba pese ka tonga pour no kopekisa hémorragie. Donc il faut y bepé ko pesa moi tonga. Donc exactement formation à peu près ndenge ba formaka ba croix rouge ya qui en attendant qui ba spécialiste. En attendant que ba spécialiste ba ya voilà. Donc to pesa sage-femme o en attendant infirmier ya bepé ko pesa ta moi tonga. Alors voilà différence zone. Mais ils appellent à ba cours mususu infirmier à monaka. Au sage-femme a coûté à la communauté, et puis cours est belé, au sage-femme à monaka, infirmier à monaka en côté. Exemple. Les autres ont un cours, par exemple, préparation à la naissance. Kende et pas y a infirmier au côté jamais au cours. Soins de maternité respectueux. Et ça pas y a infirmiété. Au côté cours, il y a préparation à la parentalité. Au côté cours, il y a nutrition préconceptionnelle. Au côté cours, il y a soins complets d'avortement centré sur la femme. Au côté cours, il y a surveillance de décès maternel, périnatal et riposte. Au côté cours, il y a... Donc, Ngaï d'abord en tant qu'enseignant, parce que je suis aussi enseignant à l'université, j'enseigne les sages-femmes. Donc, vous trouvez que plus d'une dizaine de cours, entre autres, on a tangi oyo, médecin à côté de la kotanga yangote, infirmier à côté de la kotanga yangote. À côté de la kotanga yangote, parce que à koki kotanga yangote, mais parce que ça domaine na yete. Donc différence c'est ça munene à partir de l'enseignement na bango, nenge tous allez kopesha la bango. Tous na suka ya mission, pour na lelo au moins. Sage-femme, balobi sage-femme, yoza tata. Qu'est-ce que ça vaut? Regarde combien. Merci beaucoup, honorable. Sage-femme est allée combo, il y a donc profession on a comme on sage-femme. Donc sage-femme est allée combo, est allée composer, donc ils en habité ni balé. N'eng bozo kango sage-femme. Alors sage et la kisinini est allée o est allée kosunga mwasi. Donc sage o est allée na boanya, o est allée na mayele, o ya tangi kelasi, o ya allée na makoki, to otozobenga compétence ya kosunga mwasi. Donc sage est allée o yazo sunga. Et puis femme est allée au Azozoua, les wana. Donc sage se réfère au prestataire et la femme se réfère au bénéficiaire. Ce qui fait que ils à la moisi, ils à la mobile, ou à la profession oyo, bazali ko benga ye sage femme. Donc et le ko yo changer zali sage femme oya moisi ba ko benga ye la sage femme. Sage femme oya mobile ba ko benga ye le sage femme. Mais bango nyonso bazali ko sala profession moko. Maman benga kayo Madame Nayo. Oui. Abenga kayo nani? Sage-femme. Sage-femme. Ah, mais on comment PDT, papa? Bon, toutefois, moi, ça ne me dit absolument rien parce que c'est la profession. Un jour, na kolinga quand même, na koutayo na maman, na koninga, waouh, wana de toutes les façons, abenga kayo ka chérie, je pense. Oui. Parce que... Exactement.
Oui. Donc, Ezali Combo, ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc, quand on me dit sage-femme, c'est-à-dire que la personne, l'expert pour la santé sexuelle et reproductive de la femme, c'est ça. Alors, sage-femme veut dire seulement la personne attitrée. Donc, sage, là veut dire la personne attitrée qui a des compétences, qui a des capacités, qui a des aptitudes, qui a reçu une formation pour aider la femme. Donc, c'est lui qui me dit, qui m'appelle sage-femme, c'est comme il m'appelle autrement expert de la femme. C'est comme il m'appelle maintenant autrement spécialiste de la femme. C'est comme il m'appelle autrement, c'est lui qui est formé que pour la femme. Donc, ça va comme ça. Et vous savez, bon, comparaison n'est pas raison. Vous n'allez pas trouver une femme médecin qu'on appelle médecine. Il est appelé toujours médecin. Ouais. Médecin. Alors, les médecins hommes est appelé toujours médecin. Médecin femme est appelé toujours médecin. Alors, vous n'allez pas, il y a des choses qu'on ne va pas changer dans ce monde. Donc, la sage-femme, ça ne se réfère pas au sexe. La femme reste femme, c'est elle qui est bénéficiaire, ça ne changera pas. Mais sage ici, peut-être homme ou femme peuvent exercer cette profession-là. Ok, ça c'est bien ça, mais un petit souci. Donc, destinataire des amours, c'est quoi santé, il y a reproduction. Exactement. Nde place tozolo ba ke sage femme azali na likambo o etali kaka ye. Po eza na ba minganga mususu o bazo s'occuper kaka pona sexualité ya ba mibali. Ba minganga mususu bazali ya, nous avons des sexologues, nous avons des médecins spécialistes en santé de reproduction centrés sur les hommes. Donc on a voulu former une sage femme pour azala mutu azo s'occuper makambo ebele te. Mais na kotanga o bazo tangisa ye sage femme, bazo tangisa ye pe notion muke ya oyo etali kobota pe ya mobali. Mais bao bazo pesa ye eza très différent na un gynécologue obstétricien qui peut suivre un homme qui a un problème de fécondité ou de fertilité ou de stérilité. Vraiment, ça, ce n'est pas le domaine de la sage-femme, ça va en dehors de la sage-femme. Voilà pourquoi on dit sage-femme. Donc, on a appris que la santé sexuelle et reproductive de la femme. Tandis que l'homme aussi a une santé sexuelle et reproductive, mais il y a d'autres spécialistes où ils s'occupent de yango. Tandis que sage-femme a sage-femme, mais on a dit que les femmes sages, non? Différence. Oui, oui, il y a une très grande différence. Là, on voit femme là, ça se réfère au sexe. Donc, une femme qui est sage. Là, c'est vraiment, donc, moi, c'est dans le même domaine, mais ce n'est pas dans le même domaine. Donc, qui dit femme sage et sage femme, balobi des choses différentes. Pour Awa et Lakissi, femme sage et Lakissi, moi, si à Boigna. Tandis que sage femme et Lakissi, oyo Boigna, oyo Kosalisa, moi si. Bongo ba mama na biso bazaka ko botisa neti ngai. Ba botanga na mboka kuna na ibakata mtu wangu abotisanga te. Ba mama wana ya mikolo bazaka ko benga bango bana. OK, bango comment na bango ba matrone. Donc ba matrone bazali ba mama oyo bazwa ki pe makoki naturel. Donc instinct moko bon naturel, makoki moko naturel, courage moko bon naturel pour no kosunga basi mususu bazali ko bota. Batangela ngo ke la cité ba côté lango université te to école primaire te nini te mais kaka courage ya moi si alobité moi si moninga nga azobota na sunga ye wana tozo benga ngo ba matrone mais na mboka na biso par erreur ba benga kapé bango ba sage femme mais avec par erreur bango comme na bango ba matrone tandis que o ya koti classe pona kotanga yango na université ne ya kosunga moi si du début à la fin na vie na ye sexuelle et reproductive yende wana komo na ye sage femme tandis que maman o azali ko sala musala na mboka atangela ngo classe tout ça ye komo na ye matrone et puis différence kati na bango ezali munene entre matrone na yokoka ke o ya tangi yango classe na université mais oyo azali kaka moi makasi na ye et puis ye soki moi complication muke koti mala moko azana makoki ya kusunga moi cité yango kobana komona basi bazokufa pe belé tout ça kolobani te o ezali peut-être kambo famille po ayebite ke zemi pe ko sala moi complication alors bango baza ba matrone mais o ya tangi classe yango komona ye sage femme. Merci beaucoup. Natondi honorable. Voilà, il en est fini avec lui parce que Nalobaki n'a qu'à ramasser les binos dans quelques minutes le reste de l'actualité. Nalingina insistait sur une chose.
Nako banda cette semaine beaucoup banda ko landa ba spécialiste. Au besoin nous allons aller même chez d'autres de nos confrères journalistes pour expliquer ce que nous faisons. Parce que il faut batu bayeba tozo sala ba maturité. Il y a les gens qui sont en train de mourir. Parité wana bozo chantaka parité homme-femme, parité homme-femme. Les femmes sont en train de mourir tous les jours. C'est grâce à cette femme-là que nous sommes là. Alors, et là, quand on les anines, j'ai dit aux gens, ma collègue Moussouba Beninga, biso toza ba médecin, biso nalobi na ba un collègue. Ici, il y a question de responsabiliser les gens. Les lobasi wana bazo kufa to kotuna nani mutuna. Parce que totika champ libre, totika polele. Donc, eza oya koti ata Kongo ngo ndenge baloba ke Congo indépendant ya mutuna mutu akota. Ezala ka ndenge wana te. On ne sait à qui poser la question exactement. On ne sait pas contrôler qui fait quoi. Et ndenge wana, bon, c'est pas possible. Ce qui botali malam, ndenge tozali awa, l'État yende a organisé zaka et non le contraire. Et puis, une loi, c'est la transformation juridique des aspirations du peuple. C'est comme ça qu'on définit une loi. La transformation juridique des aspirations du peuple. Si ko awa, biso aspiration à la population zanine. Il y a des lois, bavotaka d'abord pour protéger batu. Et ça, une aspiration à batu, il faut tout transformer en loi et non copier gaga. Net awa. Les lois de qui sont ratifiées. Et ça, quand on ratifié. Tu loi ezali ko sala musala nangote parce que tozo zwango na base na bisote. Nous avons les gens qui meurent. 3 femmes ata insécurité à l'est oyo. Tout le monde est mobilisé dans l'état de siège. Bande konanga izo bomana degré haute. 3 femmes par heure. C'est vérifiable. Allez, tovandi tozo tourner ba pouce. Mais vous ne trouvez même pas ces femmes-là soutenir cette démarche. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Nous voulons responsabiliser Batu. Toyeba quand même ceux qui Batu va continuer à kufa tokotuna nani. Na pesa exemple moko. Papa atiki téléphone na mesa atikeli mutute abimi akei. Azonga na poko aboye akuti téléphone na ye panzana. Abandi kotuna bana na ye. Nene apanzi mutu akondima akozala te. Mais ceux qui azwaki téléphone na ye wana alobi voilà kalonge. Kabeya ambroka simbelanga simba téléphone. Ceux qui a kouti et panzani a kotuna ye parce qu'a pesa qui. Donc aujourd'hui, ba maman na biso totika bango na balabala. Mutu to kotuna liwa na bango azate. Et la démarche de l'ordre, il y a des sages-femmes, ils ont tout responsabilisé. En cas de problème, même l'État a kotuna batouane. Nous interpellons tous les parlementaires. On interpeller nani. Donc je pense que c'est ça. Bande konangai eza lisoloan. Voilà. Nalingi bande konangai n'a abordé quelques questions d'actualité. Le Premier ministre Sama Lukonde a au chevet ya bande konabiso bazwa kilikama. Azali kotala mokileza na ndenge ndenge tolobi makambo ya sage femme awa. Pendant que Volcan ezali koyinda, mais il y a les femmes qui s'accouchent. Ezana basi babota kika na mouvement wana basi bazobota. Sama Lukonde est allé là-bas. Je félicite le Premier ministre. Pourquoi je félicite le Premier ministre? Ngata mona flas takamutute. Parce que seulement à se déplacer tozo ba Premier ministre ba vanda na bangoka na Gombao. Territoire ba yeba kasoki combien te. Mais si aujourd'hui nous avons un Premier ministre Oyo a estimé que parce que le Kamezali a eu autant de ministres token. Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi tokolobaka ke kakayo? Parce que oyo zo sala contre batu. Mukolo mususu pe wa kozongi sela yo. Totika mutema mabe, nous devons nous soutenir. Félicitations na Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel na ba wario o ba accompagner il est vraiment important, il fallait. Mais na kati ya Goma wana bande konanga la distinguée première dame et sa fondation batindaki lisungi. Boyo kanga bien. Tango batindi lisungi wana bayibi yango, on a détourné. Boyo ka degré. Batu bazana kati ya pasi, la distinguée première dame a estimé qu'il fallait envoyer quand même mon assistance mouké. Ezako lobanini parce que na lingina fongola une parenthèse. Tout ce que vous voyez la distinguée première dame faire, même ce que Maman Olive faisait, dans notre constitution, il n'y a aucune disposition de la première dame.
aucune. Ezalaka te. O ezolobela o première dame, ezate. Mais pourquoi bango bajisaka? Eza lokola batu bozana ndako. Papa salaka musala banome ye ministre. Famille nyonso emoni ke sikoyo ya biso tour yango. Mais la maman pour protéger son mari, comme on a des fois, azo geraka batu wana même na moi muke na ye, oyo ezo ute pa mobali na yete. Pour na kocha moi kimia, ezala problème te yake. Basali boye, basali boye. C'est comme ça que la culture africaine, sans aucune disposition dans la loi, ba maman na biso wana bajisak. La distinguée première dame, avant même que le gouvernement ne descende, il y a des péchés. Équipe naïe. Je vis l'équipe de la fondation. Je vis Batou Naïbi parce que on a eu à travailler sur cette fondation-là. Namoni Bango. Mais Namoni Bazali ko fustigé le fait que l'assistance au Batindaki a été détournée. Bande Konangai. T'as la qualité à Congolais Tozana Bango. C'est pas pour rien que Ngasio qui n'a vendu la télévision, Hermoko na la Kisakabino, c'est que nous sommes en train de faire au Batou Basala Kanga ba reproche. Et les airs, ceux qui l'ont beaucoup en mobile et salité, na silence wana Batou Bazali Kosala Bisala sa. Pendant que Batou Bazo Kim, Bamsusu pe Bazo planifié pour détourner. Ce qui est bien dommage. Autre question, Bande Konanga, pour na kosu qui sawa le reste, Tokosolola, Yangolobi. Nazana ba document o. Boyo Kanga Malam. J'ai la lettre du 27 mai 2023. Il y a ministère, il y a mine. J'ai la lettre du 31 mai 2021. Oh, 2021. 27 mai 2021. Excusez-moi, corrigez avec moi. Na lettre le 31 mai 2021. Ba lettre mi balé oyo, eza ya ministère ya mine. Moko eza 00455, mususu eza 00500. Oyo eza ya le 27 mai, oyo eza ya le 31 mai. Na lingina tangela bino. Ya le 27 elobi boy. République démocratique du Congo, gouvernement de la République. Ministère de Mines. Le ministre. Numéro, barre référence cab.mines.ans.k barre 00 455 barre 01 barre 2021. Kinshasa, 27 mai 2021. Transmis copie pour information son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Palais de la Nation, à Kinshasa, Gombe. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Hôtel du gouvernement, à Kinshasa, Gombe. Monsieur le vice-ministre de Mines, Monsieur le secrétaire général aux Mines, Madame le directeur général du cadastre minier, Monsieur le directeur du cabinet de la ministre de Mines, tous à Kinshasa, Gombe. À Monsieur Jean-Félix Moupande Kapwa, directeur général du cadastre minier, à Kinshasa, Gombe. Monsieur, en exécution de l'ordonnance numéro 18, barre 138, du 27 décembre 2018, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé cadastre minier, en sigle CAMI, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la remise et reprise avec le directeur général entrant, c'est lundi 31 mai 2021 à 10h30, sous la supervision de Monsieur le secrétaire général aux mines et le directeur de mon cabinet qui me lise en copie. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Antoinette Nsamba Kalambay. Ça, c'est la première lettre. Je vais vous lire la deuxième lettre. Voici la deuxième lettre. République démocratique du Congo, ministère, tout ça, copie, c'est tel qu'on a écrit. Mais ouais, il y a un supplément. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
avec l'expression de nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre haute considération, à Monsieur le vice-ministre de Mines, Monsieur le secrétaire général aux Mines, Madame Chantal Bachizi Lembo, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre de Mines, tous à Kinshasa Gombe. À Monsieur Jean-Félix Moupande Kapwa, directeur général du cadastre minier à Kinshasa Gombe. Remis, objet, remise et reprise. Rapport. Oh, il y a les bosses là qui remise et reprise. Monsieur le directeur général, dans la perspective de la poursuite de l'exécution de l'ordonnance numéro 18/138 du 27 décembre 2018, portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale de l'établissement public dénommé cadastre minier en sigle CAMI, la cérémonie de remise et reprise qui était prévue pour ce lundi 31 mai 2021 est reportée au jeudi 17 juin 2021. Dans l'entretemps, il vous est formellement interdit de poser des actes, des dispositions de biens et de fonds ou faire des mouvements du personnel de votre établissement. Désormais, vous expédierez les affaires courantes en attendant la passation des pouvoirs dans le calme et la tradition républicaine, qui sera supervisée par Monsieur le secrétaire général aux Mines et le directeur de mon cabinet qui me lise en copie. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Antoinette Ntsamba Kalambay. Bande Konangai, Nalimina Talisa, Bino, juste une petite chose. Madame la ministre, Biso Batambwe, tozali ko soutenir Bino. Bino ba wario na biso. Mais loko na kolingate ba induire yo en erreur. Omoni ba lettre mi bale oyo komi. Soti ozui journal officiel yango. J'ai une copie du journal officiel. Au commande journal officiel, il y a le 15 décembre 2018. C'est ce journal-là, de Bimisi ordonnance Oyozo Sala allusion, ordonnance numéro 18/138 du 27 décembre 2018. Na ligno réfléchi, portant nomination des membres du conseil, tout ça, Yakami. Na ligno comprendre une chose. D'abord, le journal est du 15 décembre, où il est publié ordonnance, il y a le 27 décembre. Mais tant aux autres, que le journal a publié l'ordonnance avant sa promulgation, avant sa signature. C'est déjà un problème. Deuxième élément, madame. Vous ne venez pas faire exécuter les ordonnances en souffrance de Joseph Kabila. Parce que ces ordonnances dont vous faites allusion, ce sont les ordonnances, il y a Joseph Kabila qui serait en souffrance entre guillemets. Maintenant, la question que vous devez vous poser. La dame, je vais arriver. C'est lui d'abord qui avait le mine. Azalaki Moutou, il y a FCC, il y a Joseph Kabila. La dame qui était au portefeuille, parce que déjà il y a un problème. Il y a prise, il y a décision, c'est le problème qu'on pose aujourd'hui Adel Kayinda, Nacheriben Okende. Qui est compétent, qui est ministre de tutelle et qui est ministre sectoriel. Il y a un problème de compétence là-dessus. De deux, si l'ordonnance, il y a Joseph Kabila, entre guillemets, Basigna Yango, Yemtoazwa Yango, pourquoi tout ce temps-là, ministre Naye, il y a FCC, n'a pas fait exécuter cette ordonnance? Parce que Batouana Ozolobela, et la madame Chantal Namonio Yeko réservé copie Awa, qui serait bénéficiaire, il y a ordonnance Ango, Obazoloba, et la Monsieur Pande, et la Nani, Bangonion Sobazab, qui batouya FCC. Pourquoi on n'a pas exécuté ça sous batouya FCC? Vous maintenant qui venez du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ok, kokundo la ba ordonnance oyebi, ni les tenants, ni les aboutissants pour qu'on fasse exécuter. C'est vraiment un piège, madame.
Engai tambo na kolinga teke okoya na mutambu wana. Okokoya na mutambu ya bato ape perdre et c'est vous qui allez payer le prix, tout simplement. C'est vous qui allez payer le prix. C'est vous qui allez payer le prix. Tala, une ordonnance publiée dans le journal officiel le 15 décembre, ce que mona kiangote ngana yekolobela yo aw. Mais publié mais signé, publié dans le journal officiel le 15 décembre 2018, mais ordonnance est le 27 décembre 2018. Donc avant d'exister, et c'est bimi dans le journal officiel. Est-ce que vous n'allez pas comprendre quelque chose? Oye na cadre na compte ya UDPS. Celui qui est au journal officiel, Azamon Nanda Koumouana UDPS, que je salue en passant. Mais si vous voyez, et que vous avez un problème, il vous fallait demander ces documents, parce que c'est sur l'ordonnance là, tous les gens que sont nommés en fonction en regard de leur nom, M. Salomon Banamouere, Balien, président du conseil d'administration, Salomon Azawap. Quand vous voulez faire exécuter, vous n'allez pas faire exécuter cette ordonnance en partie, madame. Ozu Awa 2, madame Chantal Basiizi Lembo, directeur général. Monsieur Didier Mazenga Mukanzu, directeur général adjoint. Didier Mazenga, azale le collègue nayo. Comment vous allez faire exécuter cette ordonnance? Et pourquoi cette ordonnance a souffert sous Kabila na batunaye? Parce que madame Chantal oyo batuna bangote oyo Didier Mazenga muto apalu ndenge basala ki alliance. Madame Chantal oyo selon ce que nous avons appris azam muto ya pe perdre. Mais pourquoi on n'a pas exécuté cette ordonnance? Bazelio madame ngai na l'équipe on a quoi avertir yo parce que koya kozwa ba motion pamba. Et nous sommes de ceux qui pensent que mieux vaut travailler calmement. Bola kisa de quoi vous êtes capable. Au lieu de kokende kokundola biloko akala oyo yebi ata e bandelaka wapite et suki wapite, il faut koyeba une chose, nous avons appris que ce sont les Indiens qui sont derrière ça. Et moi je sais la vision du chef de l'État par rapport à bande qu'on a vu sur expatriés. Mais si vous venez surtout sortir pour les comptes de l'UDPS, vous voulez faire exécuter des décisions, des ordonnances signées par Joseph Kabila qui ont souffert et que bakolo nango ba yebi pona nini ba vandisa yango. Et ça quand même compliqué. Dis-moi d'invite à un journal officiel. Tout n'a ceux qui peut-être copient en azui et ça copie en bata. Tout n'a ordonnance oyo. Ba publia avant même l'existence de l'ordonnance dans le journal officiel. Donc il y a quelque chose, madame. Mais c'est temps que je suis, nazo lukaka koyebisa yo que et sikawana et cause à la problème. Ba collaborateur na yo, directeur de cabinet wana komeli, ba vérifier makambu monsieur Tambo akoloba. Et copé ça bien té parce qu'on va vous faire porter un fardeau. Il y a bien té. Et les wario que nous attendons, ezaba obazo kende kokundo la ba problème et à conflit. Ce que je reproche dans le Konanga Sakombi, Ezanin, même place où Baloba qui bazo tenté, Kabila aboya ke balotir. Mais pour le moment, on est en train de lotir. Bota là partout. Même Banzela va comme kondi sa Banzela. Bazo kondi sa muto tchati clôture na ye oh tellement qu'il y a la liberté. Babo sanike, batike la kanzele espace yake. On peut agrandir nzela wan. Ovia batu bakoti koya. Te? Bazo pusaka. Tout le monde zela na biso zotika la bo. Nous allons le regretter. C'est là, madame la ministre domine. Cette démarche à ordonnance oyo, même nengo lobi le 17 bakende kosala, bako simbisa yo touche. Sojo yo kelinga ekozala malam, sojo yo kelinga te problème. Tango nazwa ki yango, j'ai cherché votre numéro que j'ai tenté d'appeler, mais peut-être ozana numéro nangate yango yamba kité. Mais sinon madame, conseil à moi na mkolo lupango monsieur Tambo que je suis, il faut abandonner ces plans-là. Et ce que nous savons, il y a d'autres réalités qui sont derrière. Ce qui est en tout cas, au cause à la vertu et au Kokanisaka que M. Tambo Alobak. Plus 243, 998, 311, 332. Bande Konangay, tout le monde. Merci.